moko natika bino plateau au prier Guy Moleka ce qui Guy Moleka au permettre ce qui papa Charles dans nzambe to monya na plateau ce qui peut que yé na ba imu ba aventure milime robima et ko beta tozo tika bino plateau bandeko oyo eza rien que la vérité que bongote biso tozo mona rien que la vérité tika bino plateau l'état Guy Moleka Kolobaté c'est moi qui présente l'émission on doit présenter message na ma pesa ngana ya boso papa Guy Moleka c'est moi qui suis présentateur nzamba qui pa place te nazo tike lo plateau nzambe alobi na yoka na boy yango mais ote prière ya bachanga loboko na mutu obasala boye ata loboko te nga ninga papa sha la prière lobi ke milimo mabeza kati ya Guy bima ata tio loboko te nzamba za kapapa yango na lobi kasi te ndeko na ngai milimo ne tiko tika la kimia milimo pona kosambela ngai za problème te mais ba principe nzamba apesinga ne siko na zali ona oti okola mutu tio loboko te nga ninga ke papa Charles prier milimo ezo la mingi ebi makati eloko pe naza ko boya lisusu na ba prière wana omoni biso tozota to sala émission to silisi to banga message ya nzambe na ko prier passer yokanga ndeko passer ba ko prier ngai to mona ki pe bazo prier lo pe na sans de réveil liboso caméra mais yango na bité tango nzambe azo sola nanga yokanga ndeko yo za pona koyoka biso olobike babaraka bakima yoka ngai ndeko na ngai vas-y nzambe apesi nga message aosalela ngai message à liboso apesi yoka message à liboso apesi ngai aosala nga auto délivrance mais auto délivrance na ngai mais soki ndeko Guy ezali les aventures et que biso nyonso tokota na kati ya likambo wana tokuta na ba aventure ndeko Guy je vous dis que on ne se moque pas de Dieu. Alors wana peut-être on peut préparer tombe na yo au lieu de préparer résurrection. Voilà. Soki ndeko Guy ouais ozali ko tourner ba aventure wana ko balobela nan yo soki sincèrement ozana posa ya délivrance na che soki qui signifie si c'est-à-dire na yo moko alors c'est très simple nzambe aishuwaka jamais. Dans les seigneurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité. Esika Bonzambe et Kitarana Loye Mona Maloba Pena Misala Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Fota Simana Toya Robake Nzama Boye Tokoye et les sous wapi bien aimé dans les seigneurs. Un grand merci na bande oignon to ba bengara biso ba soutenir Musaloyo. Là je vois Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres na pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel en Gamaziri que na frère Papi Kongenda l'homme de Simangolo tous a toujours sorti album qui sera sauvé Motema Mama Sylvie Wachina Mama Mbunga Motema Papa Blaise Mbunga Mama Gisèle Lukelo Peselanga Papa Emmanuel Mbote Esika Zali na Boston pe na Binonyon Stubo Bengaka. Donc nzamalo la hamona bino boza toujours wana toujours pour nous soutenir musalo pasteur Joël Longo Motema maman Esther et Longo kuna na Londres bonzambe na bonzambe lola ezofta bien aimé dans les seigneurs lolo rien que la vérité et kolobani to solo la bien aimé boza toujours connecté na meilleur site na bino la voix céleste boza toujours connecté bon monaki ba vidéo papa ya Guy Moleka ba vidéo ya ba pasteur ba baraka mugisha balansa ki défi ba Guy Moleka ba yeko to ba lobi bo mona ndeni Guy Moleka bana son témoignage na ye bien aimé to me ko solango jusqu'à présent pourquoi Guy Moleka azoza délivrer pourquoi pasteur Mususu a monanité pour nous délivrer Guy Moleka ok Guy Moleka azolo est-ce que ba pasteur bazo banga Guy Moleka pour nous délivrer est-ce que pas Guy Moleka libosanza mais c'est rien du tout bien aimé dans le Seigneur Guy Moleka zo ya bino ba pasteur obozo na biso de partout ozana eloko nzambo za toucher benga Guy Moleka au délivrer bien aimé bozo la nabi seul l'autre miana ko sa analyse par rapport ya ba vidéo Guy Moleka pa loba ki ba maloba loba ki na ba vidéo bien aimé dans les saints tozana na droite na gauche na papa Charles shalom l'homme de Dieu oui shalom mon frère Alvin bilo bana bande bato landao et l'ombe nzambe ya vengeance apambola bande ko baza ko la OK Guy Moleka boni santé santé bena
donc qui m'a cassé dans Jésus-Christ, donc grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ok. Papa Charles, oui. Avant que tu sois Guimolega, et ça n'a eu le Salamaki. Avant Anakin, Guimolega Zoleka, alobaki que pasteur Bishop Baraka Mugisha a bengi saki pour la délivrance, à mon avis, Bilili, image des gars qui peuvent nangai, à les gars qui peuvent pas, on a une très melenga. Kolobake, Guimolega na Edimobaya, ceux qui s'aiment, Guimolega pe na ba émission na yebité. Aloba qui peut que milimo ezaka na so mutaye na ba imo a reçu qui c'est milimo robetaye tout kena nanga mo régie et on se retrouve toujours ça après bien aimé dans les cinq. Qu'est-ce qui s'est passé entre Guimol de na Baraka Mugisha et on se retrouve toujours ça bali ma mozo de ganando tunanga mona ki vidéo ya passé Baraka Mugisha a annoncé que Azan a besoin d'un aïe, na Edim Weko a délivré Bisso. Alors, yo papa moleka, donc n'a qu'à pas walesa, on le dit que walesa a délivré un peu, mais il va passer à coup délivrer yo papa moleka, vous allez à toi et dit, n'a sali à wana société là, on est quand pour le bac, on passe à la passer kiss, sans qu'il ne passe à kiss, y'a qu'à t'occuper, sans qu'il t'occupe en live. Nana tikali na sayo tikali ya koteleme endi koloba kezambe na yo asama kasi kolekanga mais soko kiti na senga na tikali ya koteleme efo sali na nzambe nanga. Est-ce que ça solo que ou t'es pas Baraka baboko yamba na outi na église a passé Baraka baboiko ya mangai alors na moni le roi Azali soi-disant le roi Azali mosala nzambe malgré akanga ki na télévision ngai na epona kokanga te na enikima ndenge nazali na yo awa boye mais naza na problème monté na ko défier basali ya nzambe te je suis venu seulement pour prendre la délivrance le roi ya lobi ke yaza makoki wana nde yango na otoluka po tokoka kokutana asala mosala ya ndenge nzambe apesa émission yo na ndenge yo le bain na émission yo tona na extrême que oh ceux qui pas passer a roya ke bona bona ba minimum ko numéro beta ba on tant musuke ba frère ba moi ke ba bangi ya ne ba boy ke tant musuba ya o ko sa bilo moya bien te liboso mi sa pasteur na modèle oyeli na yeli na lolenge za ko délibérer ngai ko délivrer ngai yaka ko délivrer ngai na bonzambe soko ya ba emur cette fois-ci na otika minimum beta bino soko boye tulo na mabe lokwa na bloka minimum wana makile zonga na ngana nzoto cette fois-ci soko boye ne lokwa na otike beta bino comme ça na ba caméra na bino e pasuka na lolenge ya délivrance omoni bango baza basali ya nzambe lokwa baza basali ya nzambe balobimilimu oyo nazosalela ntango nga bosenga noki mbala nsima koleka te ya kofingaka mpo nga gimoleka ngai oyo nalekani nakomi ntina émission nakomi ntina biro na yo baboyi koyamba ngai baraison kaka koza na priere oza boye me namoni mutuka na yo libanda wana nakosepela mingi so ozwi message oyo mutuka na ye eza libanda mpo natuli mapetio ya basheki baza libanda basukola mituka babiki no mutuka mogisho yango wana azali na biro. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Isof, Pasteur Richard et Pasteur Charles. Olani Maloba Gimoleka, Olani Maloba ya Baraka Mugisha, et l'Oro Nyokoloba, Gimoleka Plaza. On se repose en Amituna, retourner sur sa délivrance. Tout à fait. Ok. Ndeko Alvin, personnellement, comme Moussali Nzambe, ya solo. Na mi engagaki na ka ya délivrance ya ndeko Gimoleka na lobi yango même na émission ya ndeko na yo Mike alaksa nga pe makambo ya ba vidéo wana alors quelque chose oyo na kotu na ndeko na ngai Guy c'est que j'ai trouvé de louche. Premièrement nous avons besoin de délivrance Esaïe. Eza pasteur walesa te. Eza pe mogishote. Nous avons besoin de délivrance Esaïe. Nalandi esika moko alobi que soki boye na pasteur na baimu, c'est-à-dire les aventures, boye na bosolote na ko yebisa milimo ba beta yo. Vous comprenez? Nalingaki esika wana ilobama peut-être boye ke soki oye na ba aventure milimo o ezakati nanga ekoki ko attaquer yo. Mais ko iye ko pesa ordre na milimo ba attaquer moto wana soki aye na ba aventure. C'est-à-dire comment iye akoki suko commander milimo wana ba attaquer moto wana pour aye na ba aventure aussi longtemps.
ye na milimo wana azui délivrance te mais contact ya commandement eza lisusu te. Ce n'est plus lui qui commande, milimo bavandi azana koluka délivrance, c'est-à-dire jusque là ayebisa biso parce que je suis prêt à m'engager na délivrance na ye. Pena yebisa ye source na ngai parce que ye fa ye banam source. Jusque là azana na ko commander milimo wana ou bien milimo bazana ko s'imposer kati na ye sans volonté na ye. OK, papa Guy Moleka, to fongo du débat ya émission na biso au PCP pour répondre na question na. Merci mingi papa passer Charles. Oui. Na nani mutuna oyo tuningai et puis pour bandeko ba kwa kolanda baiba réponse nini na ko pesa na sika wana. Omoni na kati ya mokili nga nazalaki wana na yebi mokili wana très bien. Na yebi ba passer oyo nyonso na ba ministère chrétien na ba ministère profane. Donc na yebi monde wana parce que nazalaki roi et puis nazalaki seigneur. Alors tant on a un monde wana na yebaki force oyo ezalaki kuna, c'est-à-dire que na yebi mabu ezalaki kuna. Oui. Tant mutu azana kati ya mokili aye kosala lolendo ya koluka kosala pastoral ya kokende kosima bakisi aza bato oyo tosi toyeba bango kote wana. Tango mutu aza kose présenter pa na ngai azali pasteur na koya na kusa pembeni na ye. Tango na kokusa pembeni na yo na ko observer eloko nini, naza ko observer bonzambe oyo eza epai na yo, naza ko observer pe racine na yo ya pastoral outeli wapi. Soki na trouver racine na yo ezali parmi ba père spirituel na oyo ya ba passé auto yebi ya misala ya milili, okomona na ko répondre ote na kokende na kei na ngai. Alors na lobi te ke na ko autoriser milimo wana, na lobi yango bien. Bomoni na délivrance na ngai tango basalaka délivrance wana acte esalamaka ya makila kobima ezalaki acte oyo na bande kosala nango ba incarnation parce que lokola ezosalama na temps ya délivrance tango ezosala bongo il faut makila wana ebima ebele en plus na émission na lobaki liboso ebima ebele et puis ekobima na maki wana ekozala na tonga mibale na kati ekozala na epingle moko na suki na ngai ya motu, suki na ngai ya mapeka na suki na biso ya nzoto. Eloko na lobaki yango wana sikoyo tango bazosala nga ba délivrance wana bango to bazosala délivrance babandi prière watango ezoya ezokoma bazomona lokola ke image moi ntango basala ngo nga nazozala na connaissance te nga nazo perdre connaissance okomona bazwi caméra bafilme ngai après lobi nango balancer na nini TV na TV ki no tala ki moleka tosali délivrance na eta bima kila sandi boy mais source wana ya profondeur que délivrance on va basali sili to solola na la ka surpris baba ki yango na télévision yango mona ba na émission que faut ebimisa bakati ya ba maki wana nde yango na lobi boy tango milimo wana na bana ko invoquer yango ezali toujours na kati ya ba incarnation ya makila bango pe bazoya to makila ezozala ya kosangana ya ndenge nini yo ye ko prier bango ba ye ko prier mais le rôle la foi na ngai gi eza na kosalela nzambe eza na chemin ya Jésus Christ moi bazwa itinéraire wana ezali te. Alors tango bazoya epa na ngai aye na ba aventure nde na oti ko ba papa Charles c'est-à-dire que namoni ba aventure eleki trop yango na baki que cette fois-ci soki mutale na ba aventure epa na ngai cette fois-ci mutale na ba aventure epa na ngai na kotika nanu biloko ezoyaka na joto na ekala maye kwesanga na koboya na kokweya na kolinga esala nanu comme ça yo passé wana oyokisa masoni comme ça totala soki ngam na koyoka soni te moto koyoka soni parce que omoni monde wana nazoya ntango yo ye obandi prière liboso na ngai papa yebaki ntango prière na ezokende te kende kosila okomi koyokisanga deux fois ntango ozokisanga deux fois nakozala na vandi boye na concentré na eloko mosusu omoni nazali na komi moto oyo kaka moke mabolongo na se moke jeune moke prière mpo na nini nakomi ndenge wana yo paster oye otienga loboko d'abord eloko ya otia loboko esesili nalingi yango su te oye otienga loboko osali losambo na yo ntango nga na sili kwa esalami ntango nga na kei na vandi nga ndemu naza maladi nazoka milimo wana ezoloba na okroa na délivrance na ondeni nazomona basili mosusu oyo
ezali satanisme to satanique eza ko manifester na kati ya nzoto pe na kati ya nini mais foi na eza ko na ndenge nini ndenge na okati bande comme ça abi baza ko welela yo ngambu ya satana na ngambu ya diable. Mais papa Gimoleka na koyoko koloba yo lobi ke na kotika milimu siko tour ebeta bino. C'est comme si tu as commandé milimo encore obeta. Naza ko commandé na lobi boye. Visa siko tous gen éclaircissement. Moi les vis-à-vis ya ba ventrer pa na ngai. Et ko esanga foi. Tant foi ne kwei yo zo retour. Tant na foi na ngai Jésus Christ. O ngana zo la na chemin na ye. Ngani mna ezo la quoi? Au moins les soldats ouais okanga mutu si réfraction. Ma ke na commandement. Ozomona. Mais soldats so ya okanga influence ya teni na ye. Ngana lobi ke soki bazoela nga ba aventure wana. Pona ko perdre nga foi. To ke so na venir ya éclaircissement. Pona ko perdre nga foi. Na ko yo mona ke c'est que ba aventurier bazali partout na ba passer rango. Alors cette nangonga wana elingana na tika nanu yo po yo ka soni. Ne bazola ba caméra na tiki oyoki soni oyepe na boye nga na tiki na milimo wana na zino foi ngo ya Jésus na mina bosani yango nanu na tiki na ngana no ale yo pote na bango oyoki soni na après oyoka soni na yo nga na zonga na nga Jésus papa ezai nga ite yaya ezai nga ite bango bazoya kokosa yango na tikaki bango na bango milimo babunda po bazokosa kombo na yo. Excusez. Maintenant to na yepsion de Calvin comme mosali ya Nzambe qui a souci ya ba âme ezana bande babenganga na poto pona kaya mon frère. C'est-à-dire basali mabe bazali basali malamu bazali. Na tango oyo milimo mabe ezali kati ya ndeko gi. Akene église au pasteur azana milimo mabe. Vous comprenez? C'est-à-dire action ya kokoya wana koya kapo makile bima. Faut payer salem. Action ya makile bima faut salema dès kazo kuta na mosali oyo et azaya molimo mo centre. Dès que vous commencez œuvre à Saint-Esprit et neutraliser à quoi pour délivrance et salem. Koto milimo mabe. Pasteur kuna pe milimo mabe. Bon, quelle force et quoi isaka ndeko gi pour makile bandaction ya kobima. Parce que kuna za milimo mabe. Ndenge papa gi alobi ke milimo mabe. Bon, kuna milimo mabe wana. Bazala ka likolo ya nguya oyo ezaka te po bakweya parce que place wana kuna milimo mabe koto milimo mabe. Nani abimi mokonzi po ya kweya. Or pona ko kweya faut la puissance ya Christ et ko kweya pour passer toutefois embalama on a délivrance. Je ne sais pas. Bon, nalani si nalani ganti nalani malamu papa pasteur Charles. Oui. Mais tous nos autres na eza vraiment malamu pona ko expliquer na zaki na posa pe mutako ko tuna bona expliquer. Omoni na kati ya monde ya ténèbres. Oui. Na kati ya monde ya Jésus Christ. Jésus Christ alingi mine gloire na ye. Même Nzambe les jalouse na komo na ye ko kumisa Nzambe mususu. Tangu ngo na lobi boye. Tangu nga nazoya na kome pai na yo. Naza mutu oyo na otu na monde ya satanisme. Naza na posa ya kozala nani mwana Nzambe de na wana na chemin de Jésus. Ba sacrifice nyoso nga na sa Jésus a kosunga nga nango akopesanga. Matia na na ba téléphone ba kosunga ngai. C'est-à-dire quoi? Yo oye na miloko wana. Foi na ngai eza na Jésus Christ. Vous comprenez? Tant foi na ngai eza na Jésus Christ. Yo passé obani milimo na yo ba pabiloko na yo ba incarnation na yo. Tango yo komi ko landa pona ke oya kotianga loboko na mutu omoni délivrance ez arabitumba so abi délivrance il faut ba ça ndemba ba ke délivrance eza makambo ya PTT délivrance eza bitumba et puis en plus il passait dans ça délivrance d'ailleurs ça délivrance ya milimo mabe ezali yemoko Seigneur Jésus Christ de Nazareth nanzela mosala ya na lobita osa ngona nzela na yo mais yemoko Jésus Christ na otina Saint-Esprit ba recommandement na pesa exemple ya soda pour kanga yo il faut ekoma boy tangu yo ye wani ko sambela ngana pesi faut pas na yo automatiquement wani ko sambela na bi na ko sambela wana makila ne fait bima pona kena bimisa maki wana mais c'est maki bimita na rondima yango te ozomona siko ezo ni maki wana ko bima physiquement il faut bima physiquement ba moni maki ba moni yango net makambo esalima ipa ya motom papa motom maki wana ngana eso ko bima physiquement oui et ko bima physiquement so na zo réclamer yango na ebitina na bla directif on nzamba pesinga siko tangu yo ye eza corps oyo utaki nde bande ko azobi ndeko na ngai ndeko gimoleka zalaka makasi na ndela ya Jésus ko sunga yo c'est-à-dire quoi nga mobima na nga eza na Jésus Christ mais nzoto na ngai loko eza nzoto nzamba ata molimo
oyo ezolanda kosambela ye nzambe otala nzoto te sikoyo bango démon aza na posa ya nzoto wana ezalaka kotina yango mpo troninga na tika evanda vide ti lelo moto akoremplace nga aza te parce que sagesse na bacréation ezali na monde wana onga na ekocrée mpona bamisano na kati ya monde ya mokili bato bakokoka ngo te wana baki ça reste 43 ans ya kose confesse na makambo oyo ezali yanga mo sa compte une année on a confessaki la vérité epai ya passé Claude Kabundu Walesa ntango bino boyi ozosalanga badelivrance wana ezokota milimo ape osala nini ezokota nga mokolo nzoto na malade nazo kodistingue ke non awa nguya nzambe koti au moins ton avant pas passer Walesa tu vendre votre prier un moment l'autre passer à bi muto nyosa kita mabele asenga na nzambe aloba lela nzambe apesi baso sija olela nzambe obi nazalaki na système moko so batie ba vidéo wana au moins naza ko prier na o sentir que na koti na dimension mosusu ya nzambe au moins na maya miso omi ko kita ngai na omi ko raisonner ba mabe na sala na omi ko mona nde nzambe recevoir ngai sana futa ba facture mabe wana. Alors délivrance ta yo sanga mini moi tango ezoya lokola ngana na foi ya bonzambe bango pe ko asala nini ko assister tant ba ko assister yo sala parce que lokola na faiblir ndoto na ngai esa la bango te esa la nzambe automatiquement on a faiblir ndoto wana puissance a moyen manifester na ndoto na ngai za tenga na osala nini na kokwea mais c'est pas la délivrance. OK, mais qu'est-ce qui fait que naza journaliste était mais to sunga je sais bit naza nango yo za na bible makasi nga azali mwana na bible pas na musika naza na posa moko comme mon frère congolais au kutana eloko za nango besoin. Et qu'est-ce qui fait alors que na témoignage na yo biso to sa na télévision to vandi au félicita ki Kabunda Walesa comme si aux yeux de délivrance. Merci beaucoup. Omoni ba posaki yo je pense na kanisi na okene na tata liboso ya Bible eza Abraham. Quand Abraham azaki Abraham la Bible écrit que l'Abraham était l'ami de Dieu. Quand Abraham accueilli na Égypte à côté na Égypte Abraham azana nzambe mais Abraham azui stratégie ya koyisa mwasi na yeke loba ozande kuna ngai po bakota na Égypte c'est-à-dire azoya kobanga eza mutu nyoso tout pas yemo ben nzambe tango alati nzoto alobi le corps de l'homme est faible donc nzoto yo eza ba kokwesa manango na balolenge na yango ozomona même vous les hommes de Dieu eza ba ba sœur bakota na église boye soko za esprit aye uniquement pour pemisa yo ozomona soki pe oza passer okokito bia na saka eloko mba moko ekosala nini oleka nango yo ça secret OK tant yo ça secret ezokimisa Saint-Esprit c'est-à-dire quoi mosala nzambe tant nzamba sa weyone eloko moko boye il faut otala etamboli na yo ozomona otala etamboli na yo tant yo sali erreur na etamboli moko boye yeba ke Saint-Esprit tant to ba passer bino papa ouais boté yaka na kata la confession na rate ba témoignage na bokomona yango c'est-à-dire tango te na chair na gauche na bino bozalaka na si esprit oya démon etelemaka esa soma mo ya sentiment nzoto Saint-Esprit azaka pembeni atemi akangi maboko soki yo obéi Saint-Esprit okomona ye a manifester pa na yo siko soki otali ndenge bazokumisa ote boyo lendo batu otel olendo wana automatiquement opesi ba ange à Satan espace bon mona on a témoignage dans temps on a confessé aller passer au côté na sentiment okomi ko ça ba n'importe quoi on a ngata Saint espace alité yo ce que ko ça délivrance ça muteko simba bref ba bandai ko tindika ndeko alors à répondre bon te papa Charles bref ba pour ça qui est pour témoigner à répondre on a question na bref donc bref ba bandai ko ba tindika ki pour témoigner na faveur ya non omoni eloko wana nazotelemela ngo mingi passer Walesa na ebaki ete eloko na lingi mingi koloba ezali ba vérité et pourquoi le bique délivrance est échoué mais ozomona na fait exemple ya Abraham awate na pesi exemple c'est belé na Bible parce que l'homme de Dieu frère Guy Molé Eli parce que aux années délivré l'homme de Dieu l'homme de Dieu nzambe na salanga OK Guy Molé bando bazolando tolingi que oda direct par rapport à temps tu vois à tout le monde au répondre malamoko oui donc et vous allez bien par rapport à temps bon nazoli on appelle ça maintenant avec exemple on a passé parce que tout le monde qui du bosso on dit maki délivrance ndenge papa lobi mais autres ba délivrance na ye délivrance lo baba maba kuna bon non matabi cité biso nza bina bi ko bina nzia pine toboki
C'est-à-dire Ndekogi. Tant on a dit na moni passer ouais ça la vision na ngai. Nzamba tininge pa na ye, na keye pa na ye. So pe nzambe mtase mission na Yesu kawana. Eza makama nzambe, eza talinga été. Ozomona eza talinga été. Mais aussi moi j'ai constaté délivrance des invités. Il y a au moins na émission apesa conseil ngabi papa, tala na no bien ngo sambela ka. So ki yo bosane loko moko. Ka o sambela, ndenge na yeba ko na 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Mais 2018 papa wale ça na moni bonzambe Saint-Esprit lokola ezate pour na délivrance. Cause ala nzamba sala ikipo abimsake wale ça assemble nzambe bien te. Moke na conclusion peut-être nangai. Maintenant ndeko oui, nazo analyser. Mais nzambe soit l'accès nga wale ça. Oui. Parce que le lorsqu'on a comme il faut pasteur. Na lobi ko il faut pasteur, na lobi que délivrance est simité. Bon yo so memi nga voiture na bise bineto boki na zibi simusu na kila komi. Tango Moïse abimisi bana Israël. Josué ndakoma na bango. Bon nzamba yebeki d'abord na kati ya ndaku ya anani ya Pharaon. Pharaon azaki na nzambe makomo na ezaki dago. Mais Moïse a ocho na mai. Bake kozwa Moïse bakoti na ndako ya Pharaon. Nzambe ya Pharaon azaki wana a détecter Moïse te ninge muto ya koza un jour ko contre royaume oyo a détecter ya moto. Dis-moi tozo zongina papa Charles. Olingo lo bana ba cette question moko o lo ba vous me permettez hein? OK papa permettre nga le comment peut gimoli ka bazola na biso de partout. Nga da journaliste ya ba investigation na lokaki mais biso est-ce que tu te rappelles un jour moko oloba que non ce qui peut que koya ce qui peut milimo et bimelaki onanda bilo moya bon ko bango yoka bien te obengisaki mosala nzambo yo parmi bana spirituel ya pasteur Walesa diba ba yaki ko prier pour na yo mais avant que baba na ko prier pour na yo osengaki ko okene toilette pour nous qu'on invoquer pour nous bimisa makeo en coup batema non ko kene souci maté on dirait dans système na autre so ba ko prier le faux baluka sima o invoquer milim pour na makila wana bima ba mona kengoye simbio à chaque fois ba prier le makila bima mais jour wana di baba telemela kiyo badaki na je crois mais que Marcos Ilunga bani batelemela kiyo makila pe bima te ba découvrir on dirait que dans système aucun ko invoquer milim mabe o ya ko sa ba bati on dirait ba ngo jouer na esprit na ba mais ozaki concerne kindo kino nan eloko na banana ozo se rappeler na jour wana non na yebi jour wana omoni eloko ali boso na opesa na bango papa di bambote na bato kama ensemble de lever omoni nzamba za reforme moko te et puis soki za ba biloko eza préparé na ça on avant bango baya parce pourquoi singaki à chaque fois délivrance faut baluka sima sokoye ba ko mo prier makile ko mo bima non wana ozo ba ke ba telemela ki o kene sima te to prier mo telemela ngala te za ndaku na ngai mais o kena eza na ndaku na ngam na me bango ngam na sa ngo ke noto kotawa eloko ane zaboy eloko ane zaboy ba ye ba sali prière ozo mona ndena bike nzamba sabi konyo to ndenge wante tango na zo sala ba émission na zo kumisa ba diacre ba passer oyo bazali na 4 na 4 ya centre de réveil mukolo moko te na critiquer bango na bi vraiment bana papa Walesa bozala ka ndenge wana réponse na ngai ka tant yezo lega c'est-à-dire que mutu alobi ke ngana kendaka kosala incarnation wana akosi yango parce que nazalaki na monde wana nazalaki ona sina lubaka wana soki na kosala yango na kosala yango awa mukoto zalanga na émission awa na songa abi milimo wana zo déranger ngai mais soko libérer bango dès que dans émission il faut manifester na ngana ke na toilette nini to vanda nga singa te kosala yango te to vanda nga na émission awa ndeko na ngai na plateau na yo na linga na sa eloko moko te na soki ndé na libérer bango moi to vanda to sa émission boye na ça l'émission même dans ça émission je suis venu pour parler la message au Isaïe Jésus-Christ mais pendant l'émission au moins on senti que il au moins ça kobungisa yo et loko yo zo lingo loba alors ba na ndé fois na loko wana na zana bituma makasi to na bela kike bo sunganga ba prière atana misika c'est-à-dire que na moni menace ekotaki ekoti makasi merci beaucoup osomona ndé yango réponse na soki ngai naza na incarnation mona kenda kosala te soki incarnation ezalaki na lingana bana baventure wana ntango bazwaki bastati bakende nango motema nange efungwamaki namonaki papa Walesa nabengaki donc oyo nyonso ezosalama ezalaki azosala eloko mo te mais eza volonté ya nzambe ndenge nzambe atamisa chemin ya bonzambe na nga etambola azomema nga ndenge ye alingi ndeko Guy je pense supporter makambo na oloba naza yango velo naza mpona yango mpona kobika na yo
Premièrement, na koyebsa yo ke Nzambe pour délivrer moto azalaka na calcul moko te, to formule moko. Pourquoi na ke touché wana place au lobby ke moment ya délivrance, il faut maquiller bima. Il faut maquiller bima bato ba mona. Nzambe, tous exemples à Nzambe ya moto. Il peut consommer makina yo na kati ya libo. A consommer ngo disparaître. Et loko peut bimiter makila on est disparaître. A transformer yo au comme moi Nzambe. Merci. Nasili sa pardon. Kotikala na calcul mon côté que Nzambe a ko délivrer ngaka na formule oyo. Deuxièmement, ndekogi eloko na koloba. Yango yo. Yima soki ozi délivrance au bandi ko témoigner ba mbindo wana nyonso parce que na moment oza boye soki basali wana réellement baza ya ténèbres yeba ke bazo engagé pe milimo mabe basala yo combat na oyo yo zanango. Alors ce que moi je dirais comme mosali Nzambe, moi aussi je suis prêt pour na kanayo soki omonike ndeko nanga nazo silesa soki omonike ndeko gi réellement oza na posa ya Jésus Christ, oza vraiment na posa ya délivrance. Oya kite ko tourner ba théâtre na centre de réveil to na baraka to na basali ya Nzambe pona ko pesa lokumu moko boye na satana. Na ko peso numéro nanga après émission c'est koza nango besoin Nzambe okokisela yo. Mais soki ndeko gi ezali les aventures et que biso nyonso kota na kati ya likambwana to kuta na ba aventure ndeko gi, je vous dis que on ne se moque pas de Dieu. Alors wana peut-être on préparer tombe na yo au lieu ya ko préparer résurrection. Voilà et loko yo na koki ko yepsa. Papa pasteur Charles, c'est-à-dire ceux qui n'a aventuré na sina gagné combien? La statue n'a pas walé ça. Yo yeba qui ont gagné ça combien par jour? T'as bien monté. La statue n'a pas passé walé ça. Ce sont des statues comme ça muto riche na malamoko ezaki na makambo ya bakisi ya mbongo. Via muto za mbongo. Ata bakili to mona bosambeli boeti na suka lango dim offrande tout console. Vous comprenez? Ba dim ba offrande ba ni tout console bosengaka. Ezaka bosuki saka na mbongo. Alors biso na kati ya monde watonga na zalaki mbongo babenga ngo Babylone. Vous comprenez? Mbongo ezalaki Babylone. Yango nde mbongo peza Nzambe moko be dirija mokili. Na mokili ase mbongo ezaka Nzambe. So oyeba ngote baba passer na oyebisa yo. Même l'église ne motier pour vendre sa batte font mbongo. Ça dit que moi je suis pas venu pour la créer ba aventure. Na yebi na oyebi ba émission ba bolekisa ngwa boye. Même yebi papa passer ko za un soir vie na yebi na kuna ote. Mais nga na osa ba émission na ndako na nga. Ba passer na zobenga bango na ndako na nga. Na osa ba émission oyo yo la sake muto yo aza na vérité na sincérité. Tango bino ba l'homme de Dieu. Bozo so ngwa ko tuna nga ba question comme o bozo poser nga boye. Automatiquement na moi ko za Nzambe te parce que tango yo ngwa tuna motuna ndenga na zo ba musala Nzambe. Ndenge mulilo ba Nzambe yeke. Asiriki na question posée. Na silikité. Non, na zo répondre. Au moins ba sala Nzambe faut bozaka na inspiration de Dieu. Nga Nzambe au moins ba inspiration na ngo sikoyo. So na lobi yango bato bakondimanga ete c'est tout à comme le roi Samuel tant Saoul tant akomaki Paul et ça batebe ba eza osala ba témoignage ya mabe pona Saoul na Paul mais tant parce que Paul a saeli bonzambe bantu ba koma bango te ba koma Paul et puis il a travaillé mingi Nzambe a osala mingi pa ya bato na misala wana. Alors ndenge toza boye peut-être gimo le katanga soluka azwa lobiko azwa eloko mobwe ezali masolo ezaki liboso tant to solo masolo na j'espère que ezali ya ba semaine za ko passer tant ba semaine zo passer gimo le kala ko évoluer na bonzambe parce que oh gimo ka okena yango na onza omoni na kozonga na question na wana milimo wana oyo bango balobi ke ngana osaba ba vanti basaka milimo kuna ba ventile za raté kuna za monde ya 1 minute une seconde on réalise ngote ozana punition alors bimili bana boye wani ko dévoiler bango basaka boye wani ko tanga pona za na matricule o abenga ozali 912/007 matricule na na monde wana ba misere bezo mona Congo bazana bazana non matriculé. Vous avez na matricule wana. Ya ozo mo eloko na linga te na tia bino ba papa na nga basala Nzambe na confusion parce que dès que nga na combat
oyo ezali ya Satan mais naza olanda nzela ya Nzambe ya Jésus Christ na banga mona petit frère Jésus Christ. Alors bino sikoyo boza bato il faut poser la méditation boko ta ba carême boko ta ba jeûne boko ta ba prière. Tant on a appelé ça nos message vous m'appelez na koya parce que là-bas même émission ba papa baza ko encadrer na ba prière baza na Europe ba Canada baza libanda baza encadrer na ba prière gi ozawa bifukama na téléphone nazo ça et puis sincérité souvent na ça wana ki mutazo mona yote ils appellent vidéo te na fukami na ota match ya coupe du monde ba moni gi o ba za nganga afukami na téléphone nazo ça amen 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 papa ndi ko sala prière na ye nga nazo répondre sincérité wana ba mona ngote omoni mukila likona se ayebi yango bonzambe ndenga na ye munene na bonzambe peut-être na yebi yango koleka ba passer omoni place yo bunaki za ko la ba bitumane za guerre o na guerre oyo so ozaki commandement ya guerre okuna ata ozali wana gagner guerre mais ozoba ke 11 jours le kana bango kuna bazali na force moko mabe etika te donc gimo le ga soki lelo aza ko bongwa na comme Christ makamwa na obosala ngote po yango na hotel yango bana nzambe ki eloko zo sala oyo ko kena ngote za démon ayaka na chemin oyo. OK papa ça le combat ça. Oui, ndeko Guy. Je pense que tant moto azoya délivrance moto akoza la te intimidé na moto azanaka ezali malade oyo azana problème azokende epai ya munganga. Il y a aussi des minganga akopusana pe koya kotala yo. C'est-à-dire les hommes de Dieu que nous sommes toza obligés ya poser ba question toyé bakati na yo. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que oko conclure que ceux qui botuni boye bozana nzambe tete c'est qu'on appelle kirdam. C'est-à-dire photo yeba yo. Qu'est-ce que moi j'ai dit na lobi boye? Soki ndeko Guy. Oui. Ozali ko tourner ba aventure wana ko balobela nan yo. Soki sincèrement ozana posa ya délivrance na che soki qui signifie si, c'est-à-dire na yo moko, alors c'est très simple. Nzambe aishuwaka jamais. Nzambe azalaka toujours na moko na yo to mibale na ye oyo ba aishuwaka te. Okozwa numéro soki ozana makamba ko sala l'espace ata ya 1 mois oyo je sais oye psingo ozana ba retraite ya kolanda ba prière soki osilisi omoni que ça va okoti na ba témoignage soki omoni que esimbi kaka te zwa pe numéro ya papa Charles tokozwa no pe quelques temps ya prière ou quelques secondes de prière nzambe azana multi système ya kosala pona ko accorder yo guérison to délivrance ozana papa qui répond merci mingi na répond na mukuse c'est-à-dire les années ni papa na ngai passer Charles eloko nga azala ngo bosenga bino boza ba papa oyo botangi bible o nga na oyekola sikoyo na yebi yango nanu na suka te boza na espérance nanu ya kotelema na chair ya kote ya bato ezali volonté na ngai elingi nazala délivrance tout à fait tant na sait de basalenga délivrance ba délivrant na kuna ngai te ba délivrant moi na bana na ngai te. Et pourquoi? Bon papa Charles abiki so oyepa munganga ya na ndako na yo te yo no landa munganga siko nga fo na tuna bango ke boya délivrer nda unanga landa maloba nanga bien na lobi bo zelanda nana sisa baba Charles na ezala na besoin ya munganga pe ya bolingo ako visiter yo siko ba malaxi bolingo te ba délivrer nda kunanga te siko ndako wana etongami na mongo ya kisi ndako wana eza ba consul donc na ko annoncer na gimoleka nazo loba bato oyo batonga ndaku nanga baleka bayo bakeno biso to tonga ndaku na mbula tel ndaku nanga tonga na butu bato a quartier Mombele limete bayebi ezaki bakola na to balamuki na tonga ndaku etage mibale ya sena ya likolo na sanda mibale soki tembe bozwa mikoba la dende kwa Alvin kota nango Mombele limete tune information yo bayebi batonga ndaku wana te noki ndaku amda tonga yango bayebi ete na kota mbala moko ezaki ndaku moko très bijou etongami na plan Satan atie ba itinéraire na ye ndenge akoklasser temple place ya goya akobana kovandaka place wana kokuta ngana place to saba dialogue ngana etongama na plan na bango
donc ntango boza basala nzambe ndako wana eza ndako satanike donc bokobanda na yango bodelivre yango oyo mpe amoni moyen te abiki longwana na ndako wana botie basala nzambe basala bakiti tu biloko tu bakule eza signifique. Ça va. Yango wana nde donc eloko bozo comprendre te yango wana na FCB non ntango bozoya kodelivre kimoleka bobanda na misala wana e bandaku bacouleur oyo eza signifique eza ti lelo satan azomona bacouleur na ye apesa ezali nasoli na émission nasambeli nazongi na ndako navandeli kiti wana wapi délivrance. Je pense ndeko Alvin ntango biso tobongwani mon frère, nous devons beaucoup l'aider. Faut aider ezala enseignement, ezala na je sais azana posa mo na motema na ye. Ah, tu es convaincu. Mais azana posa. Permettez, tant moto azana besoin ya kobika. Au mona yango, moto yebso montre eza magique. Je suis devant pasteur Jean-Lève. Vous comprenez? Natiki. C'est-à-dire mon frère na minito yo ako kene komitika na église. Oh là la église. C'est sa maison. Hier à quoi ce pasteur ndakoyo bocha yango nano et si qu'intercession. Ce n'est pas na kobele là oyo. Vous comprenez? C'est à lui. Eza biloko na ye net biso tozana ba réserve na ya longola chenette wana eza boy. Bakoya pasteur ayibi chenette. Na pauvre volonté. C'est-à-dire ndenge a pesa ki bikeko. Lui aussi place a convaincu que celui-ci est un homme de Dieu. Pardon, une année 6 mois. C'est ce qu'il doit faire. Et non à crier pasteur moko ya kaka kota qui chasse pasteur bakezo ndako na ye oyebi ba maman langa basala biloko belé azozo bato ba chenette. Donc c'est ce que mon frère a koki ko sala pour sa délivrance. Papa na loka yango na loki ndako wana so taona kena ma excusez papa na Alvin taona kena na makambu ya baluka ba déplacer na place wana. Donc ça ba chose mon azolo ba wa ta yanga témoignage écouter papa Charles moi na lo ba biloko wana ezate nazotika siko mamunga na lozwa faut ba sala nzambe bazwa ba vision wana ba on va déplacer na ndako so na lobi yango ekomi peut-être alinga ba so ela eboy biloko ndako wana ba kozwa yango so ba pesa ba ba sala nzambe ba sambeli mais ngai wana ebeske uta na linga yango te. C'est ça. Donc ozomona nde yango ba biloko zo msanga sima et puis na robakisa message oyo ba passer naza banquier papa nanga pas aki banquier ba compte nanga banque boye biango pona kozwaka délivrance ozi délivrance bozi ndako wana bolongoli couleur soki bolongola tol banini oboko modifier au saint esprit la sabino bosali yango bozi ba biloko ndako wana to bokena yango bosomenga ta na mutu po mo so bokena ndenge wana même ngabe na ba ake wapi po motema mutaka mutu ozipe kiti mso sombi non papa gi yango wana ngana kena nga eske mo bosala ba délivrance ba intercession botiango so na nini eske botianga na futela na mito na tindi ba na poto na ngamo po ba danger eza mabe na kepa na ngeska moko bo titi osisi ko sala osambo skana tango nzama koloba gi akoki kozonga azonga gi azongi oui dekogi bikeko wana ba centre de réveil batumba kito ba bombango te batumba yango nelo na mona mabe sikoyo tango na expliquer ba bikeko ba tumba yango bikeko mso mona na te en plus explication na pesa ba statut ya détail moko centre de réveil ba l'accès yango te ba bomba yango c'est que ba on va aux enseignement ya bango privé na témoigner bikeko wana zi ta belé même ba 2 mois boy pour la témoigner yewe na lembi tabike kwa satanique aux témoigner na kata église malgré wana na bonzambe mais ba mena ça on va bien monter mais na ça est un belé à restituer bikeko wana na ba fait na bango donc là on a 500 de réveil ba pesa ba nzambe loko wana na YouTube na bonzambe pour ba nzambe ba comprendre comment na sina bongo na ndako mbala yeli yango ya koyiba teza ba biloko ya Satan. Ndeko Alvin ndenge ndeko Gimoleka nzambe a permettre to kutana eza maloba ya ba prophète que son cœur ezala polele pona Yesu pe pona molimo mosantu ezala na butu ezala na mo Saint-Esprit a ko accompagner pour sa délivrance d'une manière d'une autre. Soki na gangi ndenge Jericho sa makilo sambo asie na se et simbate suka lango bagangelaki mira Jericho yango na gangi bosunga bosunga non mira Jericho ane kwe ya ezo kanga bino boza ba mbongo ebele bozo bomba pona ko aider mutu frère moko o bachaka 10 na offrande pour anine
papa Guy Moleka, papa Charles, bando bazola na biso de partout, et ça qui rien que la vérité. Avant que tout ce dans émission na biso, bando bazola na biso, to chat clip na suka ya émission bando ba monongo. Dans le studio, on prépare l'album na komoni. Na komo ya vengeance. Pourquoi vengeance? Vengeance parce que tant sur le plan spirituel et comme une souka, ce qui fait que moni ba pasteur ya grâce ba ko ka délivrance parce que tant est comme une souka, tango loi Moïse comme une souka, yesoye ba sali ya Moïse ba sauce na ngoyate. Tango tant yo pe grâce est comme une souka de vengeance à côté. Jésus a se transformé dans message de vengeance. Vengeance qu'on est allé bitumba pe victoire. Nde omoni to côté na temps mosu spirituellement, politiquement, scientifiquement. Aux témoins ba politiciens pe bazo kokate lokote. Donc temps et beti pour to côté na phase mosu ya ko vivre na ba vrai serviteur de Dieu, ba vrai homme politique na peuple moko ya so. Combien de titres ils ont na carte na moi qui a beti le maboko. Na beti maboko parce que ils a message on a pe na zwa ki donc équivoque va passer yo so va né passer bazana nda malingi bango souté faut ba le Guy Moleka yo non nos autres délivrer comme de bonanga moni na Bible ka ndenge zana tala naissance à Jésus tanga botami azaki wapi ba moto yo la Jésus comme na 30 ans. Parce que yo comme vous avez un message que on message de fona zoyango message de fona zoyango bongo ta ndamba yako yebisanga ke ne pas wale ça milimo ezaki te c'est na tuni yem ta yebisanga yango bongo message na zona moi passer wale ça moni Jésus Christ da moni nini eza nzambe te. Et puis on a que la sincérité, on a que la tiki biloko wana. Donc nzamba lobela ba mabe, aloba ngo na mikana ya Bible ke na yepo na bino ba malamu te, na yepo na mabe, nzamba opesa ba message wana et qu'il faut que passer wana et ko longwa po ba koti lolendo na nzoto. Nzamba linga lolendo te. Nzamba pesa mate ya misatu. Mate ya pesi ezali repentance délivre. Mais non ba solo. Yo za bien Guy Moleka. Naza bien parce que naza mon cher, bino boko umela parce que boko comprendre jango te. Ngana mutina monde ya obéissance. Repentance repentance tozali na sanctification tozali na enlèvement trois matières wana botika ba recevoir on fait recevoir ba biloko Bible zo ba ke vanité de vanité tout est vanité on fait recevoir ba vanité pour nani ngaki ngayo na lemi ndako matière ya sika album ezana 7 titres. OK tozonya 7 titres. 7 titres. Tozana trahison, bato bami trahir, alors nzambe atiki bango, tozana vie mpasi, ndenge toza ko souffrir boye, tozana lumbe. C'est-à-dire moto na moto Sodome na Gomorrhe, nzambe azo frapper spirituellement, politiquement, scientifiquement, poto kota na vision ya sika na Congo ya sika, voilà. Tozana esprit tout cette puissant, tozana Congo alongi etumba. C'est-à-dire ba ventire ke to kota na Congo ya sika, Congo alongi etumba, tozali pe na tout le monde doit chanter. Okay, merci au secours et ça les sert. C'était album à papa Saïbi Makami, tu as notre clip na on asuka. Oui. Papa Guy Moleka. Papa Charles Lazare. Tolanda ki ba vidéo le bail la fa passer au baraka ki maki okina ko le pour na ke délivrance oyo le baki tolanda ki vidéo à lancer défi vidéo peut tout monde que so ba pasteur bazo na ba ventir au tika milim et beta bango bando bazo la na biso de partout papa Charles frère Guy Moleka bazo la na biso ceux que aux ananzam autant mon anzam partout nzama pona moment que il faut asala likamunae nzama pona tenter papa biso tonito découvrir liboso ya caméra na biso dans quelques minutes oko lobaka loba moko natika bino plateau au prier Guy Moleka ce Guy Moleka au permettre ce qui papa Charles na nzambe to monya na plateau ce qui peut que yé na baimu ba aventure milime robima et ko beta tozo tika bino plateau bandeko oyo eza rien que la vérité Guy Moleka ba makam to mona ki pe na sande rêve bango ko makile zo bima to yoko yo akedaki ke bango ko invoquer milimo na sima ceux qui ezalaki bongo te to mona pe makia ceux qui vraiment ke bango balko ko invoquer milimo te to mona pe makila na prière ba rosala ceux qui pe ke bongo te biso tozo mona rien que la vérité to bino plateau détail Guy Moleka c'est moi qui présente l'émission on doit présenter message na ma pesa ngana ya boso papa Guy Moleka c'est moi qui suis présentateur nzamba qui pas place te nazoti que le plateau nzambe alobi na yoka na boyango
Pourquoi boyang? Soki tokopiye yango en caméra et dans la campagne. Vous comprenez? Quand on va l'accès nous, on a reprié passer. Yo quand on négo, passer va reprier les ngai. Tout le monde a dit que bazo prier l'open à sans de réveil du bossa caméra. Mais yango na habite tant on a bazo sur la nanga yo quand on négo. Yo za pona ko yo kazo. On le pique babara ka bakima yo. Yo quand ngai ndeko na ngai. Vas-y. Nzambe apesi nga message a osala ngai. Message à liboso apesi yoka message à liboso apesi ngai a osala nga auto délivrance. Mais auto délivrance na ngai na oza toujours na papa oya ozala mokambi na ngai. Nzambe abi na ngai boye. Au moins va passer na mingi okende. Ba lingi lolendo mingi. Comment se fait que ba ba délivrance na yo ba tia ngo na télévision. Eza lolendo, eza gloire na ngai te. Nzambe wana ayebisi ngai boye. Place yo kozala. Soki nga nazali wana yo kobunga ngote ndenge papa Charles azali boye nazaki fatigué na naku metango bengai na koka koya na fona uti na jeune ya 3 jours na fungoli yango on sa prière en mukete libosa te naza ba principe na sa prière to prier na biso mais papa Charles a prié nga na kolanda ye mais ote prière ya ba changa loboko na mutu o ba sala boye ata loboko tenga linga papa Charles a prié lobi ke minimum mabeza kati ya gi bima ta cho loboko te nzama za kapapa yango na lobi kasi te ndeko na ngai milimo wana tikoti kala kimia milimo pona kosambela nga za problème te mais ba principe nzama apesi nga ne siko nazali on oti toko aroko prier ngai mais aroko prier azo prier te ke fo changa loboko la mutu aroko loboko tenga linga ke papa Charles prier milimo ezo la mingi ebi makati eloko pe naza ko boya lisusu na ba prière wana omoni biso tozota to sala émission to silisi sala émission to silisi to banga message ya nzambe alobi ke okozana na père spirituel na yo oyo akwankadre na makambo etali bonzambe okoza na kena classe pas de coplacide ne père spirituel non te na bina na classe pas de coplacide abino fuka mato samela na ta obéissance ta que l'homme de Dieu est prophète nga na fuka mito bondeli caméra ezu yango eke na YouTube ndeko Alvin na pesa limon na téléphone faut comprendre makambo elekani balobi te moni nga kuna eba te ke kutu papa prophète aote pa ya papa ngai papa Walesa et comme na polémique moni yo kite kuna c'est que ba nani ba passer wana qui ba prophète baza pour yo akoti boye ba konta ndo mo mais émission na mona ki des prophètes moko ba sakoli ke oza délivrer nzama lobe bango mais yango na lobi ke za na lobi ke ezala pas placide des prophètes mo ba sakola ki mais na yebi bongo tamba bi auto délivrance au moins les émissions bozo tout na masolo ya kala bo tout na émission ya lelo ma mozolo ba na so ke nzama zo sala na seconde donc autre na émission ya makambo ya kala na lelo message na nango message na nango sikoyo naza makambo na koloba non na koloba te deuxièmement naza mu na koleka sur na télévision te so na leki attaque yo frère nanga Alvin on a yebi ke journaliste ya mosali ya Nzambe yango mona utaki na carême ya 3 jours na considération papa dit na utaki na carême ya 3 jours j'étais vraiment fatigué ba de wazo mona na mela mai mingi pour na koluka na sai carême ya 3 jeune ya 3 jours nde naza na kota retraite lobiti dimanche ozomona nazemu na leka na émission te mais le roi na yebi ke yo za ndeko ke c'est to komia wa to zera na losambo to zera na loba Nzambe na ko tika te fona sa na koma okita nazo koma pe na uta susu papa passer Charles Azaliawa bino bozo mona kaka bino bolobi bongo mais tango na komi na vandi wana eza message on ma pesi ngai oh merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En pleine émission. Mais en pleine émission, on dirait que moi. Papa Charles, médecin, nous sommes à retraiter mon tour. C'est l'on qui a consulté, mais maladie à consulter. Ça va d'accord le quoi là yo ça papa Charles ba mon rola dia za ba ki sabangi papa nazo vana awa osambela papa ça va fanda na lo na te makasi na gi na répondre yona c'est très important tangu na ye awa na lobi ezana motabenga na poto pona kana ye na landinde kwa mai pona kana ye nous les hommes de Dieu moi je suis un serviteur de Dieu na sangsa nzambe na bangoya mosusto. Je sers mon Dieu en esprit en vérité. Et ça la biso souci
koyoka église en échec et ça la biso passe aza âme il faut abongola nini motema mais je te dirais tango sengi prière mutu lokola ngana ko boya prière jamais je connais la grandeur na puissance ya Nzambe ye moko na monde wana yebi qui est Dieu. Okay, alors pour mutu abika il faut andima eloko ko pesa. C'est ce que Christ disait, foi na yo et bikisi yo. C'est pour ça que tu n'as pas voulu faire la prière, c'est que beaucoup de c'est ce que j'ai dit. Deuxièmement, il a un problème au yueko senga kirdam. Il faut que cela naïe. Au solo naïe, il y a des questions à poser yé. Selon notre marche, après si. Bon, était en direct, hein? Non. Biso pour la délivrance de l'ingate au sambu sabat. Oyo bazo sala wana eza commerce. Photo solana ye campagne commerce. Photo solana ye na yoki ye. To yokani na ye mukolo aleki na délivrance. Yango na lobia waka après mission je te donne mon numéro. Ceux qui ont besoin, il y a notre délivrance, tu viens te bondeli Nzambe à quoi accorder délivrance. Alors, ndeko gi a lobi que il faut auto-délivrance. C'est ce que oui. Ozo kende na auto-délivrance. Na ko baksa comme conseil. Dans le monde où il y a milimo mabe, Dieu te fera toujours passer dans Nzela d'un homme de Dieu. Nabaka. Papa na Charles, ton a kotiawa na senti que c'était l'homme de Dieu. Na lobi ango bien que Nzambe ba directif a pesinga abi okoza toujours na papa oyo akoza na la paix spirituelle na yo. Ozomona. Yango ozomona na kokiko izongaka lelo yo lobi yo nengo zalewa na ndenga nazaliawa na kozonga pa ya ndeko Alvin. Ndeko Alvin azali frère na so ya Christ. Musana na ndeme musana na eza songi. Musana bango te musana bango ya media. Te na bebi site musana ya media ezaka na songi. Donc eza rola ndeli na yebi ki lwa. Quand on parle na papa aza passé. Après émission papa rolinga te to kabona nengwana akosala losambo. Parce que yo wali osala ngo nengwana ke sala losambo na misi na yo. Basala be prière ya tembe. Bino mibale bokoye bosa libosa caméra bango basala ka prière na baotaba bomoni yango passer na otiapi nini makamonga na zala ngo ba passer wa pemena ba okantake o ba passer moko boye ba simalanga na yako kota papa Charles ba charge oyo eza été ba tingana na passer eta soutenir mamna ngai ngana na ndela Nzambe na okila ba église eza mandalala présent aux Luka pasteur bani mais Placide kuna ba aux délivrance mais prophète Placide il est là-bas pour former. Non pour te délivrer. Prophète Placide a prié na yé. Est-ce que prophète au sans qu'il a prié? Prophète Placide a prié Nzambe a prié. Mais moi j'ai cru que des prophètes moi dans la émission m'a dit que tu es délivré Nzambe. Mais tant que Nzambe a un message. Na obo yango pona. Parce que yo za délivrer yo mo parce que ton ana ni nyebimité. Na tant na ko répondre ba émission bazolo ba wana. Donc ça dit que ndenge na mabe auto délivrance. Bango ba mona vision na ngawana. Nzamba zola ça déjà bango. Surtout ba pesa so ba principe nango. Hein? Que to kosala le wa to papa Charles awa. Je c'est en fait aux askoyo to bango ba passer ba kosala moi kosanga na moko bose ba kozana boyoka niwana ba tie prière za ya koyika piko to benga ko kanga chaîne. Ba yikisi piko la ngabo Nzambe allez mukolo wanso ba ki ko kena ngai na ba délivrance. Bon surtout que non pas tout qui non pas. Délivrance maintenant muto azaki Satan, démon, diable, Dieu dans le monde de Satan kuna. Yo délivré pendant 3 minutes. Mon cher, hein? Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et bien la relation na exemple musu na Bible. Et kende bongo te pardon. OK, to komi na suka. Et kende bongo te ndeko gi. Paul était assassin. Nzamba kangola ina ba seconde. Donc Christ même pour délivrer les gens, c'est ça notre principe. Christ abando kendete okuta naye amemonani skene na sala jeune ya 10 jours non. Christ c'est okuta naye tu crois au biki. Mais yango de Christ azi mutabi na ye. Christ azi mutabi na ye yo na ba tanga ba kombote po ba ayeba po ba na nzola. Botina bo ba kamna na nzola ba verset na tiati. Na nzola ba ka beza biblique. Ça va conseiller va payer ngayo. Ah ya ebika bible est-ce qu'on est nini? C'est comme dans OK Satan ayeba ka bible boleka. Omoni Jésus albi yo oza sous pécheur ya maité oza pécheur ya mbisi. Mutu ana ke na loyengi a comprendre ya batu. Ay retourna Jésus mi koleleka. Kino mais
yo bana na péché tout siko Jésus sabi oh bon to nga na ebisaka yo tuna to yo tuna ndemi ko zele kiboyo eza kwa kaya gimoleka. En tout cas, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Papa Guimole Bando, Bazo, on va passer, Bazo, on est partout, on est en contact. On va prier, on a musique, on va aussi on a prière, on va faire sur le sungi. Votre numéro de contact, papa. Parce que bon, on a ça tous les passés, passés nous sommes obéis vous avez ça na prière, vous avez la obéissé en haut. Parce que nous sommes en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique, partout, Asie, Océanie, partout. Parce que tous les gens qui ont moi, nous qui m'ont écrit dans Zali Boye, nous autres tous à Malobanabino, il y a un besoin d'évolution. Merci, nous avons besoin de Monabino. Nous avons besoin de Belangaï. Nous avons besoin de vous pensez à la mission, bien sûr. Mais ezaka moko esenga ke fona kuta pena papa Charles tozana e awa na Kinshasa fana kuta Bonzambe na bonzambe lo les foot c'est parti que nous bouclons la bouche de cette émission rien que la vérité. Merci, un grand merci à mon équipe technique de m'avoir soutenu. Là je vois Jonathan Mukoya moi Mukeme Mayele BP Arnaud Kamande donc Kalamingité moi nazo sam salam alam donc na bino nyonso to bolana biso konseto à la prochaine bye bye.